It's 0 hours of the 20th of June. It's 2019. Ezali 2019 polisi ya mbu ya Frontex agence ya bobateli ndelo ya Europa mpe ya bokengeli ekoluka ba réfugié bazali komeka kokatisa uta Turquie na kokindi Grèce. Mobu moye koleka bato tukumitano bakufi na komeka kokatisa mibale na sanza eye. At the same time, it is early morning in Indonesia. Attendees at morning prayer. Nangonga moko wana ezali tongo makasi na Indonésie kati na baye bazali na losambo ya tongo ezali pe na bayi Afghanistan bakimaki awa bakanisaki bakozala na bokengi na bokumi na ekolo monene ya koleka ya ba musulman kasi ezali bongo te. In the United States, volunteers will wait near a border overwhelmed by migrants. Na États-Unis baye balingi bakozela pene na ndelo etundi na mamigrant baye bazali kozela komeka nyonso bakoki kosala atali kama lezali. You know is in all likelihood going to be hostile to you. But that's your only choice. Around the world, na mokili mobimba bakonzi pe ba réfugié bakokanisa mokolo mwa ba réfugié. Mokolo moko kaka molakisi nkokoso ezali na mokili eye na mokolo moye emonisi lokola ezali kokoma mpasi makasi. These are just a few. Oyo ezali kaka ndakisa moke na kotala masolo million tuku sambo makoki kobetama mokolo moye. Single day, Voice of America sends more. Na mokolo moye VOA tololaka la Amerika etindi ba photo journaliste koleka tuku sambo na mitano kolobela masolo mabango le 20 juin 2019 ezali mokolo mwa ba réfugié mokolo mwa suka ya molongo pona ba réfugié ya mbona bokono bwa COVID-19 na mokili. Like any other day. Batali pe balandi babiso bakoki kotala filme eye mobimba na voanews.com/réfugié pe koyebisa biso nini bakanisi na ba réseaux sociaux.